kepe na Olympia pe to beti pendule na biso kitoko. Jo morazala ki wana ayeko se met trouble na ye mo. Ba combattant na patron go gantrada mutu na tembe. Et puis ba concert mususu ba tchaba sala wana ba plan na ya nazara mbanga pona ba sala mwangu. Peu concert na biso zaki anilé pona ba combattant. Et voilà, bonjour, bonsoir partout, bonsoir dans Dabiso, grâce à WWF Info 16. Alors, na plaisir, tonton Mouiga, au monde déjà moutona, parce que yo na Facebook on a eu Kima na Paris, à respecter métier naie, tozana Hakim Solo azali moutona biso ya sima oyo abeta biloko nyonso la coste, ba générique nyonso la coste, mona mobali yo mutabeta on tokepe sous c'est pas ya Jésus Nias Ferregola, yepe mutalongola biloko mingi eza na kati ya album ya Ferre. Alors, Boebi hérité Watanabe c'est actualité muto azan actualité dans le monde pour le moment artiste et musicien congolais ezali hérité Watanabe parce que a déplacé qui groupe na Mobimba bakenda ki vers Olympia de Paris bomona ki événement ndenge les kaki batumsusu balunga ba États-Unis balunga ba Londres balunga ba partout ba Bruxelles ba wapi ba Lille pour kakabaya kaka bakoma na concert mais concert simba kité malheureusement bande ko na biso ya ba combattant balobaki depuis musique ici là en 2005 musique robeta te mais hérité nga sala bato surprise mais isimba kikakate. Alors ndenge baloba ki bato bavanda na Yesu babeta ka témoignage ya Yesu très bien parce que eza moto yo vandi na yi bato pe o bavanda na Simo Kimbangu bazwa katan ya kobeta o masolo Simo Kimbangu bien parce que bavanda na Simo Kimbangu ko ya kobeta masolo moko boite na pembeni o salama ki boyo nga na yoka ki boyo boite biso to déplacer pour to kuta na moto azalaki na événement o azalaki na Paris o azalaki na Olympia de Paris. Hakim Solo, bonjour. Bonjour Fiston Mumbele ndebona ndeni. Ça va. Bon retour au pays hein. Ah merci beaucoup frère nanga au koti na kati ntwaka pour ba kota tetalaka koti penda ko tetetela la. Mais tu koti veut dire que ça ndeko famille à Palin. Donc dans les bons quoi, c'est ça. D'accord. Tozo solo lelo parce que mon nanti zota la biso na WWF Info 16 batunyo sapoto bazota la biso siko eza obligé vraiment tant to yakine rapport to moni bozo bima to comprendre que tozo compter bino biso wa journaliste to yaki poto compter nombre na bino 1 2 3 yo boyaki bino nyos mais ndeko moko atikalaki bakote atika na Paris selon vision na ye. Boni voyage à Olympia au Bokendaki. En tout cas voyage à Olympia c'était vraiment très bien vraiment to kendaki Paris. Tu es à Paris na ba tout complet to kendaki poto beta Olympia na biso poto beta ki Olympia na biso. Mais tant que vous bobeta ki Olympia au bobeta ki za répétition ou bien ezala ki balance parce que bozo confondre parce que le bina saki na Diego azolo ba ki bobeta ki. Mais David Mumbele, excusez-moi nanga. Au moni ça fait 8 ans. Musique na kati à Paris beta ma sustain mais biso to bandé ko répéter nan pour avoir concert faut que préparer to préparer concert na biso très bien to salle répétition biso tout bana Paris tout baebi ba venanga l'entrée d'ici ba Fiston Manista ba Boliston côté baza baebi ba Cyril qui na fumu na forme to répéter na Paris on a très kitoko to kepe na Olympia pe to beti pendule na biso kitoko. Mais combien de choses le bas na zo ba te so kingam na confondre même ba Magichi Bui bazaki banda Olympia ba makamo na olo ba Christian Swana est-ce que bo betaki Hakim tozo solo la TV ba ota la biso est-ce que bo betaki ou bien oui beta la biso même Damas avant to lion ba salani voilà mais on ezaki balance préparation déjà concert ya ngwana dato betaki pe concert na biso zaki anilé pona ba combattant concert na biso zaki anilé par rapport ya mokolossal. Pongana combattant toza mutu moko combattant za congolais ngana za congolais posa ya combattant eza posa ya peuple congolais eza posa na ngape eza posa ya mokili mo na dombo na ba Martin Sali boza batu moko bino nyonso congolais congolaise nyonso alinga kaka zala bien pona mboka ne zala bien yo kanti combattant za mabe ta biso na combattant toza mutu moko tozo défendre kaka intérêt ya peuple partout eza omona ba opposant baza bata pouvoir pe bazali. Bon, pour ça, on a pour batindika pouvoir, marambo qui est vrai. Donc, biso pe toza wana pour que mboka na biso ezala bien. Yango héritier watana beta ke Lumumba musicien congolais. To ben ngo Lumumba ti. Comment te ka sauver musique? De l'homme nyonso na droit qui ndepoto abeta. Nyonso na droit qui ndepoto abeta ni mutako déranger azati. Ils a très combattant azo pekisa musique te. Biso zalaki makambu ya colossal ne aboyi. Colossal aboyi par rapport Olympia ya ba gouvernement français. Olympia tant ba moni baza menacé pas ya ba combattant. Et tindi ke bakata concert. Pourquoi ya ba jibo ba beta ba wera ba beta kala ba Olympia na nyonso wana ezaki déranger bongo te. Kolo Olympia pixate. Siko avant ba Olympia na kala wana. Ba Olympia yaki na ba Bercy na ba Zénith yaki. Est-ce que comment ki poto?
Et comment poto te? Oh, isuka mingi isuka na aéroport Angile, mingi isuka na ba maison Schengen, mingi isuka na ba ambassade wapi. Biso zaki tina kati ya Paris, to tamboli Paris mobimba Champs-Élysées, Tour Eiffel. 12-15 nzekule grand batteur du Congo mtaliki azate. Côté on a to beta tourner ni Boussi Saint-Antoine. Tozaki na nzekule, manzeku na mbonda. Wakangi ba batteur tout ya Congo mikolo. Ti ba kota ba Boussi Saint-Antoine. Oh, koto na viri chantier koto ba ko maraté ce ko komi oh pona nini. Biso na bango toza ba Congolais. To tamboli Paris moma. Tozaki na Olympia wana. Po mezaki nini? Ezalaki ke non. Jomora zalaki wana. Ayako se met trouble na ye mo. Bisa ba combattant. Ayako se met trouble na mo wana ba tumbi car moko wana. Et c'est ce que l'air mbila bandi ko kanga batu. Ndesi ko mbala moko batu bazu mu pepe wana ba combattant. Mkolo sabira ndeleti. Abongisa mboka ne partout alingaki te mboka ne sale ne beba mboka ne so mo dégâts na place moko boye. Yomo ke mkolo sala ba c'est comme ça. Bo alinile na nous concert. Ndé yango na to kata yi concert zaki pona ba combattant za contre biso te. Yo mona teke na bemba vetiti. Patron na biso yitie watana be moto na tembe. Gogan. Alate lamba ve. 30 degrés. Alate lamba vetiti. Personne n'a papa na biso Tshisekedi. D'accord. Avant de continuer à Kim Solo, tous on a eu le comment ils ont un album, il y a Retirada. Pour bateau bateau talabiso, sur un footballeur, tout le monde a basaganaka. Namakolo don. Ah, netito kende déjà. Là que maman a refait à BM. Solo. Mais ebeteli o façon zobeto na boulé le sous Olivier Chimanga. Nga za na maître te. Chez un guitariste za na maître te interpréter pe mutu te nga. Et pourquoi? Na linga na sala nzela neti batutu ba sala nzela. E banzela non ozo déplacer trop et pas la course au côté vandité pas faire au vandité ah ouais pas wata. Question tuninga non na site il faut na sisa question bo après na mbali. Idée na ngezala na sala nzela ndenge ba grand tout ba sala. Naza na respect ya bango tout ba marka époque na bango oyo esala ke non descendance ezoya musique congolaise ezoya bazokota pe balina bango ngapi na tala keta ke visionnaire na bi ah bango po basala balini batunaka mutu te po basala lini donc ngapi po na sala lini na rotuna mutu te na ko interpréter pe mutu te mais plutôt que na koyoka bango tout po ba beta danger basala mambo minene na yoka bango na zota yoka mo mais na simba guitare te na interpréter mutu qui n'a pas de n'entité mais nazaki na batnon c'est plein na bango loko ba vena ngai Alain Makaba ba Burkina Faso ba Thierry Mokratana ba Dadi Bola même Chimanga e morope ba Flamme Kapaya ba vena biso japonais maladie donc bazaki ba guitariste mon soir zobeto senti na déplacement na mélodie na couleur op ça et ça moi j'ai parce que nga tangi na ina. D'accord. Malolo na Paris à Zouaki, moi ba poème sérieux sur ba combattant. Ce que tu zongi na Paris hein, au plus moi biographie no muke, ce que tu zongi na Paris, Malolo Zaki mena. Akimyozo boya makambiso Zaki na kini tota makamnyoso désolé. Bibite ke gambo te mera utika so tine aéroport. Ah utika bino pona départ bobimi na camion frigonnette, bobimi na logique té, bobimi Olympia ngo kimi ya kokima, bobimi na sansa sima, mais masolo ya beta na poto yango. Etienne. Tala, au monde na bato vandi na héritier, tu es mon munene héritier na monde. Partout dans le monde. Ils ont un musicien congolais, congolaise morte balobela makamne na BFM, chaîne nationale à France. Oba vandi penda balobela héritier Watanabe. Jeune mobo propre swag beauté normal baolela. Ah, yo héritier on est. Dina yo to muninga na yo. Eh, on a pas trop gogan trada mutu na tembe. Yo tembe to lo bapamba. To lo ba tembe poto zana ba prévo ya makasi ke notre. Tembe yango ememi bino pe na Olympia. Yo pe komisi bino place bo komi wana. Au moins mutu na tembe ko mo beta ma mutu na matembele poto mo bima. Yesangat. Excusez frère. Pendant 8 ans na Congo, OK c'est ngenda poto. Fallait qu'en États-Unis, fallait tous en États-Unis. Poto. Tant to binga poto, to binga États-Unis poto. To le Europe. D'accord. Oh, États-Unis kuna combattant là, t'as évité. Yebsanga pendant 8 ans, orchestre nini kota va pesa bango ta visa.
mais quand même tozala gentil bakongolais yango toloba tolingana tozala bomoko soki moninga lelo aki asali eloko moko boye mpona bamusicien tout lelo bokebeta na poto il faut bondimi bofélicité ke mona bato héritier watana bazosala ke non musique congolaise toujours ezala na forme moko boye est-ce que héritier azalaki menacé pa ya bamusicien mosusu bango kotinda bato apati à Paris ke non peti ona beta te so peti ona beta kozwa gaz peti ona beta te na bamusicien congolais bazali na kina en tout cas wana nayebi yango te nayebi yango te mais motema mabe ya congolais soki ekóma ntina niveau wana eza mabe makasi mpo toluka eza intérêt ya nga na yo eza lokola yo bayebi soki na place moko boye bino bajournaliste bokosala lisusu bamission te parce que ndekono moko boye ake mpo asala émission mpo afungola nzela ekomobenga rien yo soki asala émission wana mabe bopekisa bokanga meka kutu te moto wana ekomi sorcellerie ekomi motema mabe donc nayoka mpasi moso lelo yo apprendre ngi lo moko ke bamusicien congolaise bandaki kobenga ke po héritier pa beta te oke eza mpona bolamu na bango mpo soki réussite na biso lelo eza couvertir à makambo na bango mais faut babeta maboko quand même na façon on a été parce que ceux qui batu mingi on a so na poto babike ndeko na pe baza ba combattant presque tout le monde a combattant ngana combattant za combattant bandeko baza na bango tout pe baza ba combattant mututo aza changement Congo mboka neza la bien face à la combattant voilà maloba pe ya héritier ba sa reproche boy ngana on commission le message na on commission le message batu balobi bien boy héritier maloba na ye elikaki moto toro héritier banoye ko pouvoir bat na makasi nakobeta ngai kaka ngai nakobeta Olympia émission nyonso bazotia héritier micro il faut kaka lobaka ngai boy tandis que soki pardon c'est ça soki bandeko na babi soki héritier mikitisaki naza petit na bino tala kaka na beta kaka première fois na ma groupe mikili bo fungola nzela bakokaki pe ko lembisa mutema muki obi ke bo déplacer ba combattant musu ya États-Unis ya ba Canada ba yaka pour événement na bino obi bato balungu na Olympia na N j'ai des vidéos bato balungu na Olympia tina ba 4 heures na tongo obi événement ni esami na Paris nanu esalama bungote ke mundele na face na bino Olympia ngana na bana na Boulogne ezaka place bondo beta na mopanzi na face na bino maison ya Rolex ezaona mindele ya Rolex ba kimata en camion et pelimoto tala mindele tika boutique ya Rolex ba kimi pour événement wana bokoti si pona bino bozo intérêt ke bokoti na monde oui effectivement boza na gaz ici ko monde nantes que zolo bela bino bokomi da ba star sans boyebani déjà mais siko pona nini ko pese héritier conseil te ke soko kenaki nango boy président to kenango bien ebelo mona sepela na kin po babi ko balu sa makambo kini te poto mte boaki ozana image ba mindele ba okima ya Rolex o mindele ba kimi ozana image yango eza téléphone nga ndimi ata mukete eza libula metro bani ba ligne katana ite obi ke ba ligne katana yi ata obi tulanga ni obi ke ozai na kato Olympia ko défendre loko esa malibanda Olympia te ko défendre te ngana uti Paris uti Paris ya 2017 Paris no ya kata ndaku Paris ya libanda te ya kati ya ndaku ngana te fanda ba photo mona yene na tambolaki oh ngana uti Paris ya cachoté na uti Paris te ke pesa buko lupango na uti Paris te ko kiti na poto ba botoli au passeport o kiti na Champs-Élysées ba botoli au passeport na uti ya Paris o ngamo na ko taligal na pe bazarao esa te na uta Paris mo bo soki ndeni ntavanda na chambre ko taligal pe zarao we ape Dolce Gabbana yo vandela na palais we jamais faut que na légal pour payer ba plonga lati vous comprenez faut que na légal ba elongo te po muto yo kabilo tala non mais ngana on la soki na be ticket que na payer nga moko na koti na légal na payer ba musicien héritier bazaki libre na Paris est-ce que l'air ba obenge moto na tembe ezake obino bomo na pasi pona eza normal mon makambo tumino mona pasi na musique ya Congo eza normal po aninka ezala ka lokola ke nzambe moko bozo bo adorer ce unité ezake non président na ba musicien basa na respect ya président na bango président na bango basa na respect ya ba musicien na ye et sali amour et sali force ya la team wata que président na ba musicien dialogue ezaka tout mutu soka ebisho ke non oh ba musicien na poto boy oh maison nini boy oh ligne ya métro katanaki c'est faux et archi faux ton na monde ya informatique lelo to ko monter nyonso ezaka to monter oui bien monter mutu moko ozo film moko boy et puis ba concert mususu ba cha ba salle wana ba plan na ya wecha ba concert ebeleza na kina ba zo ba plein wana ba montango ya monter mais so mutu ota la vidéo mo na concert on a plan pendeza normal et loko moko ya dégâts et ça la makité à part événement ya mutu kawana et tumbama ya bango moko pe kaka ya jango nde policier tanga bandi ko kanga bango pona ko pekisa eloko na ba osala
nde esali non mokolo sa akati concert. D'accord. Avant de continuer dans l'obété, c'est les mamans vite fait, avant tout, on a déjà cochité. Pesa na liloba mo pona ba combattant nyonso. Bato ba benga na kilibanda Olympia. Fungula ma mutema pona ba ndeko na caméra yango. Na loko moko ute koloba wa keno. Omoni mututu na vie soko sa likambu. Il faut ça loko balobi foi kondima. Yango bo mon héritier mabe pamba. Aza na kondima. Azo chara oya yebi eza misik. Oya zo boko la famille. Bani ba otanga parsi na monde na Europe kuna. Eza musique. Oyo ça que biso na si méritier. Tozo bongsa vie na biso. Tozo vendre na ba pala danger. Tozo vivre lix to payer ba dolce gabana ba sahara ezokota. Poka na si méritier. Yango monique non azana bolingo ya peuple congolais, azana bolingo ya culture na biso ezala liboso ekende musika. Pona ba combattant biso tuto ba congolais bandeko nanga. Mutu moko te aolinga ndeko ne congolais amona pasi. Et tant que aza congolais congolaise akolinga te ndeko na mona pasi. Lelo bo faire souffrir culture mboka na biso. Mais ça que bino mo pe bo minyokola parce que bozaka na posa musique wana na ba camion na bino na ba fête na bino na ba matanga nango. Et bongo lelo tant bolobi ke ba musicien et bongo ba joueur c'est que peut boya simbebeta. To boya simbebeta pe po biso sto faire partie kaka na makambo ya mboka. Simba so echebi ya biso sto gagner to ganga wo. Mais aussi longtemps bino bolobi na comment bande ko na so ba congolais ba kufi mais na yo po sepeli wo mais bandu ba kufi kuna. Mais ekozala bien ceux qui biso sto défendre eloko moko pour l'intérêt à peuple et kozala plaisir parce que nga na bino bomoko héritier watanabe moto na tembe ko gan 30 au degré maître de loge nabino moto moko azana bolingo na ça peut contre combattre ça pour combat pour évolution mboka ezala bien lo bananga ezana ngo tant que Kim Solo au PC ngwana. D'accord, il y a tel biso sur eloko moko te kala. Merci. Merci Naibi, et salut plaisir na Magichi Bouyi, chinois Kamanga, Papi le roi formé la souka carte illimitée, champion Rémi, champion ya solo na kati ya Bruxelles na bo sanité le susu ya matu idolo, wazolanda biso malolo Loris la Congolia. Bango yoba na yo lobaki ke David Yamba bango na écran na bo santé que ça soit na place Azali bazolanda biso. Akim Solo, c'est quoi le programme mouvement ezandé? Programme mouvement ezali que toujours répété mardi mercredi na cabine de santé na Lingwala. Ouais, mardi mercredi na cabine de santé na Lingwala to bandaka wana 17h pour na respect à temps pour battre bazonga avant to ça va 21h 21h30. Toujours samedi na Palme Beach to beta wana na kermesse ça wana. Zona bana tout ya Kinshasa. Partout 4 coins de la capitale. Boyoka musique na bino bolinga héritier watanabe moto na tembe gogan 30 degrés maître de loge. Parce que pesa makambo mikolo ezozalate donc nulle part besoin musique à Jaro. Donc c'est ça au moins. OK d'accord. Na cause eloko ya wile toka eza yango wana bakisa kasi ya suka mo pona chité.
tout cas wana tozo mingi te caméra na biso yango vantisa ba fanatique na yo o nyoso balingaka yo Hakim Solo lobaki lo mo na répondaki ote esinga ke nazo vanda na ba mouvement te nazo kende pas eloko wana vraiment eloko mpe na kanisa ko kimia yango na ndenge système ngape na bombi yango kaka na kanisa ko kimia pas la coste vandité pas ya fer vandité siko boule siko muto abeti 7 ans à la coste avant d'être comment abeti 7 ans à la coste tout net muto abeti 7 ans à la coste avant d'être comment kubanda orchestre na biso to bandi ombala moko abeti 7 ans mais par rapport nazo tala ba avantage na nga ya vie ezokoma kaka te même yo place ozao yo siko muto abeti 7 ans à la coste avant d'être comment longmela nga na kilanga makam nanga yo nokomo Lyon comme système Lyon yo balongwa poani so bala kuna ngalo bali babeta ba costume na to mikili na bagenda mutu nyoso alongwa pa luka ko bonga na ye yo mo est-ce que le ndo kutingo ko sepela te sepela les retour à Panama sepela ko na position ya makambo na sepeli ya biloko tout sepela quand même et pas faire rigolo à vina pso Jésus de Nuance mbote kotaza ezaki kokota orchestre te et pas faire rigolo bazwanga le quoi docteur à musique docteur et tant que licencié te na musique makauzi bazana docteur mais nazo songa za licencié na musique na ina tant que docteur à musique nazara mo mbanga pona ba osala mamongo na ndinga orgueil te na ndinga futi nazara mo mbanga pona ba osala mamongo yo alinga ba mission te mais ti patron na ngi wiche watana babi ah mais musala ozo sala soki yo lobilo ngote non lobilo ponga na ko sala nyoso ke mokili ba yo c'est bon mais ce que batongo ba ko mono ndenge nini fo yo molba moto na temberi che watana be kogan papa ça le bien aller retour à Mathieu Paris à Zongisio mais peut-être na que aux États-Unis non que bon est-ce un voyage yo bien ngote oh les orchestres moko na kinelo e ko tambola monde entier c'est la team wata donc venanga Jésus de Nuance ezalaki orchestre te ve azoki problème mo betangu ya makam na bomo bazaki na un système Olivier Chimanga boaki asimba so album neta boy pendo Olivier Chimanga ko simba susu album nete de masananga mo bo vibration ndako so na masananga mo atanga na ina na ko benge pe ya achilo maboko nde na yaki ko ya na yewana akuta ina vie to soli na ye non ga bulo na ngezaka buizaka ça va pas de problème ndeko tchana tchaki maboko na album via pété atalinga ah nga na bête album mobimba tsa par ba générique oh qu'est-ce que j'avais dit bon qu'est-ce que j'avais dit hein ils ont nzimbu mo boy o ache mo na ni na clip est-ce que na oza bafuma fera linga yango voilà na chela vie sous boule na nzemo c'est que la vie rien n'oublie jamais ata molili le monde ngona on n'est pas fier on n'est pas venu sur Jésus de Nuance c'est ça qui album ezaki kokota orchestre te ndevia proposer nga na kota orchestre ezaka jour mort tout tellement na vie ba 0h1 libanda ide 3 jours ba ça clip à 4 minutes on a la vérité na ko ça tellement na vie singa ah petit nanga na moni on a héritier na plateau na Caribou mais surprise na ba héritier kala va yo pe na zala fan héritier na reva héritier na kana ke héritier singa ah au sali plus vrai choix parce que héritier déjà on a maloba vie a simba mukilio on a fait mutawa ibisa obi ke missionner landa monde entier na maître Chibo pembeni na maître Chibo vers singi Richard simba monde entier donc yangwana toza na problème moté na batu nyonso welo moya la kose monana na c'est tombé te pani ezali susu ça qui muto sali 7 ans na compagnie na ye ubosa na facile
mboka trop. Il va blonner en banzela ngona chant. Ça nous contacte na ba tout dans le monde entier parce que bisoto lingate appel dérangement intel passé ngaye yo moko pesa na contact na ba fanatique no nyoso ba landa ya poto ya Afrique Amérique partout dans le monde. Ngai étant que babenga nga soliste du patron. Katia pene motema ya wata. Ouais. Bato nyos ba sepel na Kim Solo. Yeyo a servi na Congo na Katia la team père Richie Watanabe. Na musa na ngonzamba pesa nga ya guitare. Malgré tout luka ki peto tanga ngo poto ba ko mango. Yango moni to zaka ming na ba champion Scotty. Ezala pembeni po bango bazaka na moi idéologie à loin. Na tsa. Ezo pesa. Numéro na nga contact eza plus 243 89 81 23 838. Et en plus sous numéro pende bien pour na passion pour me continuer ça c'est cadeau moko bocha na bino nde banzembo Pino bocha na bino nde banzembo l'importance à numéro na ngana donc plus 243 89 81 23 838 oyoki penda voir wa tetangi kombono kitoko wa banzembo na biso penda kitoko président bibocha banzembo kitoko donc numéro na pesi ngana bobenga bino tout pour na kosilisa na peut-être ça kosilisa to na continuer les sous continuer obeta elo mo ya tete ndai on a patron millionnaire le moine maboko banque ya maman Rachel Fouta voilà sous dans une côte à Paris pour na parisien faut moi respecter ça ah qui comme ba mo parisien vous ma pas même 2 semaines et ça mutu mso ke na c'est Paris il y a tout fait ça sur na couleur nini wana ngam na noti Paris à 2017 ngam na parisien donc ba vient nga balandri ici du côté boza na musika Cyril Kina nta découvert que fait la marche ici oui mo bien na sepel pour vivre na biso c'est dungo pe na profit merci Philens Mangoy oui mongo voilà vous vivez na biso Boliston au moment na boka bienvenue Kamba Apocalypse 22 Fiston Manisa mon vieux il y a parlé à 4 vieux binde to solaki que petit nanga zonga kin makambo ezaka na kin nga bive avant lo bakutu nga idée ezaka déjà ya kozala petit nanga ya kati c'est le kininga ta que combattant ya dégâts ya forme na kati ya ba Paris wana acclame lengi toujours contrôle à G so na zongi na ndenga kin wa mna na kobosa na te ba cha gauche ba cha droite ba kende liboso ba zonga sima Eric Binda plafond carré doye penda tonda wana simane o mona ba Landry Cheko président Blaise Panzu français belé mbongo belé camion pembe na pe Didier Mulambo abimiselo ka mwindu cortège et sala makitoko nzele zo sala bien ceux qui toye wana tozongi siko na bango moko ba basali la team abandonné na président na ngamoko héritier Watanabe moto na tembe gogan 39 degrés maître de loge mokonzi mes respects c'est tozongi boy mutalonga fitir président Daniel Massaro le patron lui-même Sylvain BH autant votre notang Patrick Mbuta le président donc wana donc tozo bosa na mona juridique Charlie Rubenga champagne aza wana pour encadrement toujours ba faire mon lo mo mwindu lususu ebima et puis ça makambo kende kitoko so na zongi na ndenga palin ni Champions League premier ministre qui la bax Mobutu Seko Laza wana qu'est-ce que c'est bien kitoko yoka ba kombo ndenge ebima OK c'est moi ça kitoko na batu moko mona petit frère de patron ils sont mobile il y a des dima tonton kisi Adjekai autant au moins neto qui n'orchestre la team propre nzekula guerre nzekule na mbonda mona batteur mo propre swag beau mikoto meka système venanga champion kotaza Dédé na biso des rep na biso masananga koba pe kotaza ba salutation chef na biso Mishka ba Massa ba Cédric ba Diego Milito ba tout travaux ba Manassé ba Miyembe et na bosen moko Cédric Wata Koulele ya mboka maître tchèque ozana mutema maître donc j'ai en wana bana tuyakin na labinotro petit nanga Vanel de corps na obosa noté masanga Patrick Senda Boden Doudi binotu ngamo na mwana chango maketu na Gombe mena mwana chango bana chango tout na lingi binoto maketu na ko tanga kombote banda mainjiliti c'est les ceux qui na ko katé mais chango tout na lingi bino on défendre toujours couleur
ya mabele et ozala bien. Masananga Alex Buka. Nabosani yote yaya. Masananga Pada. Nabosani yote Derdi Nkole. Nabosani yote binotu. Check. Les moyens. Dans le studio, Bespiraché s'il a raté. Mais le coup les a minitage. Na bêta, là on a un concert, un spectacle. Na bandi sur le bac, ça subi l'engouement. D'accord. Voilà. D'accord, Hakim, merci vraiment, merci. Basali, musicien, il y a hérité Watanabe. 16 mm en beau tété. Ça y est. Il y a Yosa Kati ya Mutema. D'accord, 16 Mutuna Yeyo. Hakimité, Bato Baboula qui a otika na Paris. Asongi. À respecter boulot na zande mon abiso pétant tout ça le mouvement to qui m'a raté tout son abiso parce que zali métiers ont maîtrisé une fois voyage mon sala magichi bu abisinga okozonga ko wanda to kotikala nazonga ki magichi bu gros bisous na Jessie, gros bisous na Jennifer bana bakonzi baza bakonzi moi c'est star azala star c'est David Mombele M6 Kosina Yuda des fois par en français 16 mm tout les cas 16